question okotuna ye soki ezali okosenga demande okomata okosolola na papa Ike Bali. Émission la biso bien aimé simbami na Philippiens 2:10. Oye lobi na biso que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, moutouni surtout à koleka émission na biso ozala comme invité, akoyaka pona okomisa nzambe, ezaka pona ko komi fortifier, le temps est mauvais, bien aimé, to komi na temps souka, to komi na temps d'histoire et sengeli to mi pesa na makasi. Ti kozela Yesu akoya akuta biso na mafuta. Donc papa Ike azomata kalate, papa Ike Bali, notre star, notre papa, notre pasteur. Donc bokoyoka o eko sepelisa mitema na biso eko simba vraiment mitema na biso. Tozala wana pona tapotage, tozala wana tokende te, tozala wana liloba na nzambe yango nde pesaka kimia, liloba na nzambe yango nde esala coopération ezanga cicatrice, liloba nzambe yango nde esala kaketo se tenir. Merci na ba partenaire na ma belle sœur propre, ma belle sœur chérie, ya mami na Lyon. Il y a Mami Bonduka, que le Seigneur te bénisse. Ma petite sœur propre, il y a aussi ma famille ici, Adrienne Mayala. Ma petite sœur propre, Lila Pika. Zambia Pambolabino, Mama Gisèle. La grande, donc, tout tapoté, tout zalawana. Tant au monde à ténèbres, tout ça l'évangélisation, bisope koto ya nzambe, tout ça l'évangélisation. Et à Kalikamba Moutuna Mouta, Tombolande Mokondinae. Que le Seigneur vous bénisse. Sensation de sport, ça m'a... Tout n'est ce qui a commis déjà. Pose à qui Nanzela, l'état commun. Ah, il est là, il est là. Papa, il est au commis déjà. Il est là déjà. Tapoter, bien aimé. Tapoter, kolembate. Tapoter, parce ça la évangélisation a commis. Ok, papa, on senga o matana sewana. Au moni place où ils ont deux bonhommes na sewana. Bâtir le quoi deux personnes, demi-tout comme ça. Au cliquer kawana, au senga demande après na yambi. Merci. Ah, Sengi. Ok, papa Iki. Wow. Tapoter, bien aimé, Kolemba, tapoter. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, la Maliko et Matoula. Bonsoir, bonsoir, boyoka bien te boye bisibiso, hein. Pour évangéliste, ça m'a savoir, ok. Est-ce que vous avez bien? So boyoka bondimi. Maman, est-ce que vous avez bien? Ngana oyoka yo, na ebite so bango ba oyoko. Ya dri boyoka bien. So boyoka bien boye bisibiso ka oui, bokomika oui. Si vous avez bien, vous commettez oui, vous commettez oui. Et tout le monde s'en a fait tout tapoter massivement parce que vous allez un colo à deux fois le coup. Boyokate, babi boyokate. Boyokate. La maxi volume. Adrien abi non boyokate. Papa poussa non permet na micro. Poussa la permet na éviter ça écouteur. Est-ce que si vous bazoka, si vous bazoka. Si vous boyoki. Tout le monde a mouru à commis ya. Son exabienté. Ok. Babi son exabienté. Ok, to bandaka avec le temps et ko bongama. Oui, babi oui, bayoki yo. Bayoki yo. Ok, c'est bon. Bonsoir, Moussa Nzambe. Bonsoir. Il y a tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
to sepelaki penza na to yamba yo to bandana yo mtolo lakisa nzela. Nzambe azwa lokumu mpona message oyo il faut tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Et ça très important. Amen. Ozoyoka la penza na se même ngapela oyo penza na se. Là il la casque. Longo la casque c'est mieux. Pour ngapela oyo penza na se les a difficulté, la difficulté yo bien. Tozela longo la kabande ko to tapoter, to lembater, to tapoter. Tapoter la famille, tapoter, merci, merci, merci. Merci la bande de connaissances, on va tapoter. Oui, tu as bien, papa Serge Kassanda, tu as bien, par l'amour de Dieu, ça va, papa. Tu as la papa, il y a la casque, tout tapoter, tout ça, l'évangélisation, tout les matins. Et tu côté comme Yesu Massi à vouloir ou pas, comme je pense Siko Bozo Kanga bien. Siko Bozo Kanga bien. Siko Bozo Kanga bien. Siko Bozo Kanga bien. Bozo Kanga bien. Oui, Siko la mot de classe. Oui ou non? Oui, bayoka bien. Babi bayoka bien. Papa iketo ko banda na biso, to banda na biso papa parce que to tika temps na bana nzambe ba linga ba mata po ba sola na yo ba mata. Papa ike bana na nzambe o nyoso ba olando ba linga ba yeba ike ba li azanani. S'il vous plaît. Merci beaucoup Ike Baali David. Kombo nangezali Baali, kombo ya mboka. Donc netrobaka non, prénom nangezali Ike David. Donc David ezali kombo nazwa na kuna musala ya nkolo nazwa kombo ya David et na kombo na ngai moko ezalaki Michael nde na force ya kubenga na déformation nde ebengama Ike donc sobriquet donc Ike David Baali et nalingi koloba ke Ike David azali frère. Donc, naza mwana mwasi te mwana mobali donc frère na yo donc comme ndeko surtout oyebi ya mobali mais exceptionnel ezali kaka ke Ike azali mwana ya Nzambe. Ike abongola motema. Ike azali parmi ba peuple mis à part. Donc Ike azali oyo ami pesi bomo inaye alobi ke Yesu kambanga. Amen. Ike azali mutu oyo aboyi bisengo oyo ya génération net balobaka ke ne vous conformez pas au siècle présent. Donc Ike azali mutu oyo andimi ki a se conformer pas na siècle présent. Et pour na kolobaki nazanga mote tozana biso batebele mais moi je me présente. Amen. Donc azape moyembi na nkolo Ike azali moyembi na nkolo Ike mutayimba nzembo izana ngoli kambo ya kisiteo pe afalanga teo izande likambo ya ngoluwe ya bululu musantu Nzambe ya kusalaka na bana. Ouais. Donc Ike azalipe ministre de Dieu donc naimbi la kanzambe na te akapelu banzambe naza na vision ya église nzamba pesinga naza ko kamba kombo nango JCS. Donc OK, s'il te plaît. Adeo ya koyemba on appelle pasteur. Oui, naza pe pasteur en dehors ya koyemba donc pasteur en fonction. Visionnaire. En fonction. Donc parce que ministère nangeza évangéliste biso to bato te bayaka mukolo moko azaki pasteur akomi prophète alongwe prophète akomi apôtre alongwe apôtre akomi archevêque non
Mais papa Ike, s'il te plaît, yo mon posal yango zaki moyembi okomi pasteur. Est-ce que ozana ezaki vision nzamba bimela ki yo to ezaki likabo moko ezaki na kati olingi sikoyo obimisango osoko solo apela na bana nzambe bien po eza parmi ba makambo ebeta bana nzambe libaku. Merci, merci maman Ndingo Tuninga Iboé. Ike na changé te, na komi pasteur te. Babota maka ministre de Dieu. Amen. Bible le dit ce qu'il a connu, il a justifié. Il les a déjà prédestinés. Donc, il nous dit tant on a la bota maka, malgré que tamboula ya vie nanga menzambe déjà alobaka ke mona mobali oyo akozala évangéliste mopanzi sango. Pona kolobake ndenge nazalaki déjà wana malgré na bade kotambola na vie nanga mais koyemba na évangéliste pona koma ministre de Dieu na koyemba batu bayiba inga liboso na koyemba te batu bayiba inga liboso na kati ya quartier bayiba inga c'est un évangéliste nazali ordonné attaque évangéliste na 2002. OK. En 2002 nazalaki ordonné ministre de Dieu comme évangéliste avant na bimisa même album. Donc tout en 2002 til lelo tout ça combien des années au mokoloba 2002 2003 4 5 6 7 8 9 10 11 12 plus de 30 ans plus de 20 ans 20 ans donc c'est que nous avons 20 ans 20 ans de ministère Oyoke ngai nzamba benginga attaque évangéliste. Donc koyemba na bimi na 2005 donc 2004 2005 ndi na bimi attaque chanteur. Attaque adorateur, attaque loueur ya nzambe. Mais avant yango j'étais déjà prédicateur. Na bade pe ko diriger déjà cellule église. OK, na Kinshasa. Na Kinshasa. Oui. Donc eza eloko na eko mekate, eza eloko na biangami nango. Mais soki ba obenganga pasteur na sens que comme naza berger. Parce que tant ozo kamba église oza berger. Lokola naza berger ngo ba so benganga pasteur en fonction. Ngamo pe na okotinda mutu te benganga pasteur parce que je suis pasteur par rapport en fonction parce que ordona ka mutuka mbala moko. Nga naza évangéliste mais Moussa nazo saleza musala ya pasteur. Yangwana ndi ba obinganga pasteur mais je ne suis pas pasteur. OK. Papa Ike, siko tokozonga moi sima mukie na oki olobi ke ba ordona yo depuis avant que tout même obana obima obanoyemba. Mais na ndenge kola ne formation ya vie na yo toyebi ke uta na pesa ni groupe mo ya Suède bon je peux dire. Uta ina mukili Isso bolo pesa poa. Bolo pesa poa. OK. Ya wonde chapatinga. Ouais. Tout a porté la famille. Donc pour na koloba kingai, bandela likambo lobi na basi ko Congo. Yo lobi ke ba kosaka yo ça fait 20 ans oyo ba kosaka yo état que ministre de Dieu. Alors pour ngana mutu pour na biso to koloba ke eloko wana ya koteya ebimisa ki yo na mute. Eloko ebimisa ki yo eza koyemba. Omoni papa, mais avant obando yembela nzambe ozaki déjà musicien ya mokili obandaki déjà na esobolo pesa po eso ko expliquer biso moi kozonga sima wana obandaki ndenge nini okomaki na musique ya mokili ndenge nini opalusaki ya moya nzambe ndenge nini espace wana eso ko expliquer biso ngo bien s'il te plaît oui bien sûr ngai nazaki pona kolobaki pona koma musicien ya mokili ngana bontamaki déjà musicien parce que musique eza talent o nzamba pesi mutu ozala païen ozala mutu ebi nzambe ozala ebi nzambe te eza don o eza inné eza kati na bomoi na yo mais pona na salela yango na existaki yango liboso na ba matanga
Parce que ngai tant papa na ngai tant maman na ngai tika inga na mboka tant nazo vanda na bakona koko na ngai nazali na tata mwasi na ngai moko bando mimanga na Mukongo soki na soki na matanga ya vandi singa alali singa na alali singa tant nga na lali bango bazo yimba po ya bandai ko yimba bando yimba na ba groupe ba mama ya ba mongo o ba yimba na matanga. Je me rappelle plus. Mwana muke amemi ngai achenga na mabele alali singa tande ngali puta na lali bango bazo yemba bazo bina na matanga siku bando yemba banjembo bando yemba ba mongo bana banjembo musuba yemba ka oyo zo kaki tamba o yemba ona mnwambuka na bango eyande ba bêtise. Siko ngai sikoyo tango na ola mukana tongo na bandi ko yemba banjembo wana bango bande ko yemba. Tango na yemba ngo bango yo mwana makambo eza mabe nini yo zolo babwe. Pona kuluba ke ngai na uta na miziki ya maluba ya makambo mabe. Okopan donc tango nazo zongo so na yibi ba yembaka o te balobaka oyo boye premier nzembo na ngana composaka nazalaki nanu même pas na 7 ans ngana composa nzembo ya boso oui ni na mokili donc ba nzembo ya ba folklorique parmi ba nzembo ba folklorique yimba maka ngapi na composa moko yimba maka wana na composa ona mboka. Il faut que la différence tozana mboka village parce que na uta na kende wana na olubana na osala na village natal ya mama na ngai na yongo mais avant comme yongo il faut comme monkoto avant comme monkoto soko uta ditasa il faut comme na liboso mbandaka donc na uta na fond donc pona kolubaki banzembo musu utaka eyimba mana mbandaka utaka na ba fond. Donc tant muta oyemba musique ya mokili ya folklorique na mbandaka yebaka ke azwi ko uta na ba fond pona bato ba yimba na ba fond njembo na bango ikuma na Kinshasa te. Donc bato ba mbandaka bazwaka oya fond pona ba ya na ngona Kinshasa. On comprend? Tangu ngai na beti bongo tangu na yeko kuma na Kinshasa na memi siko vi wana ya muziki wana ya folklorique na ina nguna Kinshasa. Amen. Na bandi ko yemba yango siko na ndaku na nde na nga mota na grande sœur na nga na petite sœur na nga bango mi bali to ndo yemba na bango so nga na yemba bango ba opesa na nga ba réponse. Amen. To ndo yemba na bango après ko sala ke mouvement ya système ya succès ya boketu premier tango et pesi ngai pe force nga pina créer groupe folklorique nanga ndé na ko former groupe folklorique nanga mbonda Équateur de Ikebali David comme na ngoza David JT à l'époque mbonda Équateur de Ikebali ezaki bongo wana siko toujours beta mbonda Équateur donc soko dingo ya oyoka njembo maya ba mongo pire Batbanda yo kaona mbonda Équateur na barungu à partir ya mbonda Équateur nde esobulo pesa kwa yaki kozwanga na mbonda Équateur na tiki groupe na nga nde na ki ko s'intégrer na esobulo pesa kwa voilà après esobulo pesa kwa nde nga na ko bongola motema obongola motema papa okutelaki na nzambe mutu atiyaki yo olalaki kaka boye to lamuki mbala ozwi décision lobinga funa ko mosaila nzambe to ekoki ezalaki na circonstance moko boye tokoyeba kati s'il te plaît. Gloire à Dieu. Ngai kobongola motema na nga ezalaki mpo na circonstance te ke nabelaki ou bien problème moko te ngai nazalaki incrédule na seka na nga bato mususu balakisaka incrédulité nga nazali na incrédulité na nde ondima te na ndolo bake nzamba existaka te nzamba alinga nga te soki nzamba alinga nga nakoki kozala boye te par rapport a bamakambo la situation ya bavi na leka nango. Amen. Sikoyo ntango boyo oloba na nga nzamba alingaka nga na bino nzamba alingaka nga te nzamba alingaka nde bino
alingangate donc wana ezalaki catégoriquement ke ngai nalobai ke mokomona kobongwana ka te mpe bato bande kobenganga corranger mpona koloba ke na vi na ngai na nde kondima na ngai ke soki na kokufa lelo nakufa na ngai mpo nazala na ngai utile na mokili te nde nzambe ye moko nalala mokolo moko nayoki na songe nzambe alakisi nga na oyemba na eglise nde na boyi na dute première fois na boyi kokende nalamuki nayoki même nzembo wana na boyi kokende eglise na kei na nga après lobi lisusu ese répété nayobi non leo na kokende eglise nde nakendaki na eglise mpe kotikala na nga na eglise mpe kobongola motema. Est-ce que vous avez l'église, première église qui est dans le motema? Première église on a kende na bongole motema yango pe ka église o ngai pe makamyo tu ba ordonna ngai makambu tu yango wana comme na ngeza ki vision évangélique de victoire et pas passer changer mon fils Kingandu pe à son âme ezaki na bon marché église na babu là au komi ba ordonner yo makamyo so malamo ba tio ba no sel nzambo ba no yemba pe non nazwa kita na leki na ba brisement tant ezalaki ebele yango naloba na bato bawelelaka te kati nga nazwa omona pase nga nazalaki na église na moderaka na nde komodere na nde koteya na nde kobeta mbunda na nde obeta clavier na nde obeta guitare na banda donc presque nazalaki na intercession nazalaki na bacapacité oyo ke nasalaka makambo nyonso na église eza na bidon ya eloko moko moto akolakisa ngai te tout à côté live s'il vous plaît papa lobana naza na don moko ke nazalaka na facilité ya kosadapte na eloko koyeba eloko sans ke balakisa nga soki olakisi nga eloko mbamona yebi mais malgré badon oyo nazalaki nango nazalaki kombati makasi yango nalobaka na remesiaka nzambe mpe na remesiaka bato bakombata nga bato babundisa nga oyo baranda nga vidire à cause na bango nde lelo nga nakoma lolenge naza pe bango babundisa nga te yango na oyebisaka bato mingi bato ebei na kopanda bango te oyo bato tu balingaka nga te bato bayinaka ngai nga boye église wana ifo natika ngo ngai non nga bato yo ozolinga bato balinga bato yo tuso baolinga yo valeur ya nzambe okomona mo ndenge nini tika bato bakombatre yo bato bahumilie yo ngani nazaka boye mutu alandanga mingi na TikTok alandanga na video te mutu aboya musique nanga ce n'est pas le problème nga problème nanga ezotinda nga na kusa na pembeni ya nzambe bango de batu wana oyo baonéglige nga baopesa nga force ya koluka nzambe ote lobi na koma grand omoni problème nga na deka nango na souffra basuspension nga bapesa nga basuspension mosusu ebeli mutu na makolo te yango wana erandra nga lelo na koma lolenge naza nakutanaki mpe na pasteur oyo azalaki street zwaki ngai nakoli na vie comme nazalaki na yoyebi personne vivant avec handicap na famille soki baparent na ye balingi ye naoloba bien soki baparent na ye balingi ye mpona bato mosusu bandegija bana ya bandikape bato mosusu babwaka bana ya bandikape oboti mongole obwakisi ye mosusu ayoki kaka kokobota mongole balongoli zemi bato mosusu balongolaka na kati oyo maloba te sikoyo po tokota mpenza na kati ya bain ya témoignage handicapé esoki ozonga nsima toyi toyeba obotama bongo okomaki bongo na kokomoto na circonstance nini oyo esaliki okoma boye bon nga nabelaki maladi nga nabelaki maladi oyo nabelaki esengelaki nakufa donc bamemenge mpa banganga ya ndenge na ndenge nabikaki te mais kokoma na moment moko papa na nga azwi décision alobi tozwi banganga ebele toleki na mokoto mobimba bavillage titokei ti na niveau ya mbandaka banganga nyo tu basimbanga mpo batambusanga rien eyo osalaki papa na nga décide alobi il faut tokende Kinshasa tokende azwa traitement na Kinshasa nde toyaki na papa na ngai na Kinshasa mais ntango toza koya na Kinshasa
wana siko eloko bayebisa ngai na baparent na ngai babi na nga parce que maman na ngai azalaki deuxième bureau sikoyo mama oyo ya premier bureau mama na ngai quoi oyo alobi ke soki ngai naza mwasi ya premier bureau mwana ndenge akokende Kinshasa akobika te akokufela bino dia na nzela donc mpona koloba ke nga babengai nga akufa lobi babaki oyo akokufa na ye po espoir ezalaki te me nzambe abongoli maloba lelo soki nazo vivre eza mpona bolamu ya papa na ngai te ya mama na ngai te me eza mpona ngolu ya nzambe mwana oyo azalaki lokola mwana ya libaka la parce que normalement nzambe akoki kokotela mwasi ya liboso na maloba na ye mais lokola neti nalobi na yo ce qu'il a choisi il les a prédestinés lokola nzambe aprédestinaka nga deja aponaka nga deja wana nyoto ezalaki ka mouvement ya loboko na ye yango naoyebisa moto mosusu yo ozolela ngana na mokanda te ngai boye nga vi na nga batiola nga te ntan na yo eza pesa confiance na nzambe bible lobi pesa ye confiance. Confiez-vous à l'Éternel, bien-aimé. Confiez-vous à l'Éternel. Ne confiez pas d'abord aux hommes de Dieu. Confiez d'abord à l'Éternel. Tu seras affermi. Si tu es affermi, c'est alors que tu confies à ses serviteurs, tu réussiras. Ce qui n'a pas affermissement, bien-aimé, vino yikubanda ko tourner et rond-point. So likambo ekomi okimi église likambo ekomi okei koto likambo ekomi okangi mama ndoki likambo ekomi okangi noko ndoki. Pourquoi? Parce que nanu yo moko comprendre nzambe te mutu otani na Yesu nguya ya nzambe na bomoi na ye ekokweza papa na ngana mama na nga bande ko sambela te mais lokola nzamba localisaka ngai lokola nzamba localisaka ngai abikisanga bakotanga na njaba epa banganga oyebike banganga musuba chaka biloko tant bino boyina mwana bino pa nganga po abika nganga azobakisa pote ya beba bien aobakisa bututu mususu azobakisa malédiction mususu na lekai pa banganga me banganga wana nyuso tu nzamba bikisanga nzamba kangulanga. Pourquoi? Parce qu'il y a une mission na yiki mutu moko lelo akolandanga awa na TikTok pona pambolama pona comprendre monene ya nzambe. Papa, qu'est-ce qu'on a miracle nini oyo évangéliste à se retrouver na poto? Est-ce que papa mutabengisa kiyo mama yaya torito yeba ukomi na kuma na poto ndeni? Non, nga eza miracle. D'ailleurs, nga na ande ko kansa poto ezaka na mapata. Na vie na nga ta na okola. Suba bien, avezo ke poto biso to kende poto biso ngai dete. Parce que na zaipi na mde ko na poto te na ndo penser kuti na makamba poto te. Na mutu na nga. Mais le tant na ko bongola motema. Na komi ko yoka ba prophétie na komi ba okozala mutu kasla tu seras la tête non la queue tu seras comme ça tu vas marcher jusqu'aux extrémités de la terre tant na komi yoka na Bible na zui maloba ya Joseph na lobi malobo lobaka na Joseph ekomi yanga malobo lobaka na Josué Bible lobi nzamba lobi na Josué tous les qui fouleront la part de votre péché je vous les donne. Tu seras la tête et non la queue. Ni les tienda devant nga maman na lobi. Seigneur, maloba o nyoso to loba na bango ekoma yanga. Na lata maloba na kutam na lati ba maloba nyo tu ezali na kati ya Bible. Un jour nzamba pesinga passage biblique à Samuel. Abi nga. L'esprit de Dieu te saisira, tu seras changé à un autre homme. Lorsque ce signe s'accomplira, fais tout ce que tu trouveras à faire, car je suis avec toi. Maman. Tangu nazwa parole wana na lobi nzamba lobi tangu na komona vie na ngai échanger natali nga nazaki mopagano na komona nzambe nazaki musengi ya mbongo na koma koteya
Zaki momeli toko, momeli bangi, momeli masanga, na tika yango, et kobo na tika. Donc, vie n'a pas échangé. Na comme na une autre personne. Parce que, apôtre Paul a dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Nga na senti que vie n'a pas essayé de changer. Il y a le bien dans la Bible. Fais tout ce que tu trouveras à faire. Car je suis avec toi. Maman, nazwa ki décision na lobiki. Nga na ozala loki, na ozala mukila te, na ozala na komi ku aspirer na komo loba na batu na église. Nga ine nazabwe na kutambula miki na miki. Na kokende na poto na ko évangéliser na kutambula bamboka na comme international. Oui bien, bato bando vana na permanence. Même maman ya lupango ya permanence. So ba yokini na bandulu babandi oseka. Nazote ya na chair. Na loba nga ike na kozala mutu munene nga na kotambola na kei poto na kotambola boye place na ko gare Mercedes na ko gare voiture na nga na loba boye omona baninga otula na maona permanence bazo seka na mopanji mutu alalaka awa na biso ndunda kuta kolia pamba na kotisaka te na badai ko defa mapa soki mama ya mbika na mapa ye na batam na sa baban soki mama oya yaka koluka na tongo ba odef sanga mapa na ndo olia kaka debaka descend tala mapa ya munene debaka descend appétit ya ndenge wana ti mukolo mona eko bondela na obi nzambe diminenga appétit pona nazu na appétit ebele me eloko ko mbonga kolia ezati na bondele pa nzambe na obi nzambe diminenga appétit. Recommande ton sort à l'Éternel, il agira. Na senga nzamba diminenga appétit puis a diminenga appétit. Bato bokende ko kanga motema na hôpital po boye bo sambela te. Bato bokende na hôpital ko kanga motema po na konda bayebi ko sambela te. Tambola na sainteté, loba nzambe diminenga appétit. Ngai na senga nzambe diminenga appétit à cause ya bampiaka. Nazolia debaka desa. Na otala na nzambe sikoso mama na ye na okukufuta te natala bwe nzamba diminenga appétit na komi kolia ka kuvuka dizi wana ya mwa mkeso na lie na toni pwana yebiki na okoka kufuta yango so ina lia yango ba sikoto no baba to na ko kende poto no bazo seka fo bozela na sisote ya mama mapa ye. Soki na sisi côté ya tant aussi sauté ya bayebi ki après maté ya tant ovanda na permanence mama mapa koya panga na dola l'église yango za ina matolte polele tant na sisi sauté ya kabu tant bat ba obima na église mama mapa azela raso bat ba mi l'église ayebi ki nga ya zo nga après église tant bat ba bimi église mama mapa ayemba mo akocha vani na kwa ala ikoko moko to ndo bingo koko kolota na bon marché ayemba la moko mbonga mapa siko bato wana bandi osekanga mais mukolo oyo accomplissime kokisamaki bato wana balobi ya solo mwana mobali oyo amipesaki mana nzambe mpona koloba na oke nga koya puti eza miracle eza famille te eza bikamwa et mutu o azo croire na nga quel que soit ma piste yo ordre de quitter car na o babwe na oyebisa yo babenga ngoni kita fait how de quitter tu ba pesa yo bato bana Allemagne ba abshibung so yo ba pesa yo abshibung ba pesa yo ordre de quitter na oyebisa yo mboka o ekopesa mela yo okokende te au nom de Jésus-Christ. Amen. Yo ozolandanga oba lobaka ke yo kobala te okobala na kombo na Yesu Masia oba kondana yo okobota te na vie na yo okobota na kombo na Yesu Masia parce que vie na yo ezi pa nzambe en condition bien aimé malgré ça ya ofele mais ça a toujours na condition eza nini kotambola na kobanga ye tambola na camp de l'Éternel
tambola na kubanga nzambe okumona loboko ya nzambe. Amen. 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 Papa Ike, est-ce que Papa Ike a causé la témoigne? Oui, tu as dit que Nzamba sali do makambo belé na vie. Est-ce que Papa Ike a causé la témoignage moko oyo penda otala kapuno lobi soki Nzambe te mutu mususu ko sala kwazaki pour fortifier na mbana Nzambe. Mais yango no chikuluba mama, menga vie na ngai mobimbiza témoignage. Et là, on a dit que si on a tali nzambe te, vie na ngai mobimba isa témoignage maman. Kotambula na nga isa témoignage. Kolia na nga isa témoignage. Koloba na nga isa témoignage. Même temps on a qui ana poto. Bato bando mo na nga na vidéo to na zayi na Kinshasa. Na zayi mutu na ndo tambula boete. Nazaki na difficulté makasi ya kotambola. Mais tant que le salaire ya nzambe eleki ya bato. Amen. Biso kansaka salaire ya nzambe, biso yoso to koma kaka nzambe pambola nga na mutuka, nzambe pambola nga na lupango, pambola nga na boy. Mais soko moni ikende nga otambola lilo, eza bénédiction ya nzambe. Eza miracle ya nzambe. Obi ba pri, obi combien mbongo oyo basalanga ba opération na makolo oyo. So na zaki na Congo, metam suna ngana tambula boete. So na zaki na Congo, metam suna vanda de na chaise roulant. So na zaki na Congo, metam susu lelo nazana ba situation moko mususu. E yango no yebisa mutu. Ngai nazalokola. Jeune homme oyo abotama avec le de naissance. Amen. Ok, na Jean chapitre 9. Bible dit na biso, Yesu atali, atali azo tambula na bayekoli bamoni aveugle oyo abotama. Depuis bo mwana tikala ko mona te, batuni Seigneur. Mutu oyo aza aveugle. Aza aveugle. Pourquoi aza aveugle? Eza masumu na ye, ou bien basumu batata na ye, ou bien bakoko na ye. Bible lobi, Jésus a lobi, eza masumu bakoko na ye, ya maman na ye, ya papa na ye. Mais pour que les œuvres ya nzambe et se manifester na vie na ye. Gloire ya nzambe et se manifester na vie na ye. Omoninga, natala vie na nga, ata so bandoki basimba inga, ata ndoki bandoki babundisa inga. Mais je savais que c'était pour la gloire de Dieu. Pour que Nzamba a éclaté gloire na ye. Et on a dit ça, ok. Vie na nga soko lingina lobi na obi kamwa olu nga na talaka na oluba. Mais si na talibana na nga na moni bikamwa. Si na tali mwasi na ngoya nazana na moni bikamwa. Si na tali lolengi nazana moni bikamwa. Leo na koma botambola mikina bisika nyoso tu. Eza bikamwa. Donc ma vie c'est miracle. Et oyo azana kondima ki amipesa ipa ya nzambe atika mabele problème ezani ne vous conformez pas au siècle présent. Nazo bita cité ne vous conformez pas au siècle présent. TikTok eza siècle présent. Facebook siècle présent. Kokeni na TikTok te pour nous finga mutu. Eza siècle présent. Pour critiquer basala nzambe eza siècle présent. Kotonga muninga na o eza siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Transformés. Matalité na o eza la transformer. O mona bikamu nzambe. Sans prophète muka prophétiser pour na yo. O pesanga imbongo na matelo na mangengenge na prière. Nana yebiso ki nzamba za na mangengenge. Nzamba za na adresse te. Nzamba na adresse te. Nana yebiso nzamba za kana mangengenge. Nana yebiso nzamba za na Kinshasa. Yango na yo yebisa mutu moko ke soko mi pese pa nzambe. Yo moko kokoma prophète ya vie na yo. Soko mi pese pa nzambe. Yo moko okomona loboko na nzambe.
sans que muta prophétiser pour la vie na yo. Et loko moko na ko beta batu libaku batu balingaka ta musu ko beta libaku ngai kinzamba saila nga bikamwa nzamba kangola ngai tanka na mongoli mutema masanga ilongwe kobolongwe sans koleka na délivrance. Pourquoi? Parce que na landa ki na pesa ki mutema na ngambo biba. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, je répète encore, et à ses serviteurs vous réussirez. Bana nzambe batiki koko batiki confiance et pas nzambe ba weli sira pour ses serviteurs. Tout se confie liboso na nzambe. Amen. Tout se confie liboso na nzambe. Tant que vous se confiez na nzambe vous allez affermir. Affermissement de mute vandisaka mwana nzambe. Amen. Biso to vanda na ba livre ba Emmaüs ba affermissement au toande ko zo na tango akala. Affermissement de mute komisaka mwana nzambe solo. Tant que vous avez fermissement à ce serviteur, vous restez. Tant que vous avez en contact avec Saoul, na Samuel. Et comme vous avez en contact avec Samuel, na David. Mais aussi longtemps, il y a le commis affermité. Vous allez là, à Sokoli, à Kena Potopoto, à Zongi, Mboule Beteli, à Sokwami, à Zongi, à Potopoto. Donc, nous avons des trucs. Dans la batumingo bakoye ya kana église, ba mwana ka bakoye ya kambala na ba. Amen. Amen. Papa eke, tulime toye badata suko to komi to zomo na basali ya nzambe, ba komi to sala ba divorce ko le kamimba paye. Est-ce que nous connaissons les temps que nous sommes dans le par rapport à autant de divorces qu'on vendit dans la bassin de la famille? Apport dans le ligne de la conseil, s'il te plaît, dans la ligne sur la vie. Et quand on appelle la bande de Moussou, il y a un processus de divorce. Moussou soupé, il y a déjà un problème. Et là, on dit qu'il y a un problème. Merci, maman. Même Jésus-Christ, il est alinga qui n'est pas divorcé. Mais pour la Koubani, n'a loba, n'a na place à divorce, n'a na réserve, ya ko condamner batu ou ba divorcer. N'a na réserve pourquoi Bible et permettre miso na kaya dite mutu ye moko na volonté na ye a ko boya. Mais batumi baleso ba kabwani omwe makambo ba yebisaka biso to kaka mais likambo bango mibale ba kabwani kaka bango mibale na nzambe mbayebi oyo nyoso tu bakoya kopesa biso oboye mais ngana konsi ya kabatu divorce ya mabe parce que ngai na vie na nga so ngana koma kina balabala kosenga bambongo kolala libanda parce que papa na nga na mama na nga to ba kabwani tala mwana handicapé papa ya kozwa mwasi mususu pona mwana wana mwasi mususu ya kobokolanga asokolanga akipenga ezaki pasi yango na conseil ya kabatu divorce eza mabe amen parce que vous ko sacrifier bana na bino à cause ya ba plaisir na bino plaisir ya ba parents mais bana ba ozwa conséquence na conseil ya kabatu na kati ya libala eza na leo eleba il faut ko bundana ke boza na cohésion mais na bato non babalité ko welela ka kobala mbangu te parce na kati ya libala eza na ba montagne moko na ba ngomba moko soko pikite yo moko ko bimamba. Ok, merci papa. Merci évangéliste. La mon pasteur Chéri Baza. N'a invité ceux qui passaient à Chéri Baza la question tout na haut. N'a pas si mal ne pas passer à Chéri. Amen. Allô papa. Shalom, shalom, shalom l'homme de Dieu. Shalom l'homme de Dieu, pasteur Chéri. On est ravis. Il y a Koyamba, il y a Koyoka yo évangéliste Ike. Biso Toyebio, ça fait un bon moment. La Kinshasa, avant même aucun vivre en Europe, nous vous connaissons par rapport à les passés. Tout ce que je viens de dire, ils ont bongo.
kota la vie na yo ba biso bato toyebi yo tozomona témoignage du début jusqu'à la fin. Tozomona penda kolia na yo témoignage kota mbwana yo témoignage parce que nga na yebi au moins moke côté bazona Kinshasa côté kuna. Je crois que kota la yo boye eza vraiment esero makasi. Naza na mo question mo on a posé papa Ike parce que tous en avons pour moi pour ça bosenga makasi nous a dit pamboli pour l'église corps de Christ. À côté na moi étant moké mais là on a eu juste trois petites questions. Je n'ai juste là papa et ya molimo ya pasteur Azanani. Ce qui se passe sur route là peut-être la début au speaker qui maman pour la biso de côté na live sikoyo nous avons vraiment la pose à toyeba on a première question et deuxième question nanaloba Zambe aza ko représenter ni na vie à évangéliste. Dieu représente quoi dans ta vie? Voilà deuxième question et troisième question pour na kusuka évangéliste azo kansanili pour les jours à venir pour na musala ya Nzambe ozo kansanili ozo projeter nini tozela nini pour na évangéliste ozo kanisa ozala nani okoma nani lisusu pour na kopambola église corps de Christ. C'est-à-dire pour na quatre questions na bien tozomona bandeko mususu azo parce que ça dans Nzambe en fait pas chanter de l'Éternel par contre pasteur les types c'est pas mal mais azo projeter peut-être malgré à comme pasteur mais à pambo les sous église corps de Christ à ba chanson kitoko to au bâtir ministère église na loba à Kinshasa na Congo c'est dire projet na yo nous en un projet tous la nini pour na évangéliste Ike. Donc c'est ça. Merci mon évangéliste. Merci beaucoup, pasteur Chérubin. C'est pas une question qui posée, qui peut poser, qui malam. Réponse à Liboso, il y a père spirituel. Papa n'a ya kondima. Donc, kota la ngai na bongol motema, na vision évangélique de victoire, na bon marché, na wave, pas passer challenger Moufi Kingana, paix à son âme. Je pense comme ce que vous avez communiqué, ça soit passé challenger. Naïbi passé challenger, mais nous avons communiqué ma tête, mais naïbi. Voilà. Passé challenger, c'est mon père spirituel, paix à son âme. Donc, nous avons moi, il a kanga micro, ce que nous avons déranger, s'il te plaît. Michita. Tout à côté, bateau, banassé. Toi mange. Merci, maman. Na sens que ndeko lila oko kanga est-ce que maman il a kanga micro. Maman tolo na so oko kanga l'homme de Dieu pasteur nanga ya molimo ezali passer challenger. OK. Oui. Na botama na bongola motema ou n'est pas passé challenger na muta ordonna ngai attaque évangéliste na 2002. Donc net maman to na cette tout au calculer ba année donc siko na za na 20 ans de ministère donc avant na banoye ba na zaïdi la terre. Et okay, merci pour la précision. Première cellule na ngai na kambaki ezaki cellule na iso qui transcende na mpanga ba mongo na winjalibunu. Ouais. Na kota madiata. Sikolo donc bwana na ita bwana bande ko balandinga déjà que naza mwana ba changer mon fils ba changer papa te ata même ko yé bana bana tout ko za na ba maître ebele mais papa kaka moko donc ba maître baza na bango ebele et en plus siko soki na kei siko pour la deuxième question ya papa le va dire que deuxième question c'est qui bolimbisi l'homme de Dieu. Là-bas qui Dieu représente quoi dans ta vie? Voilà. Il est qui? Il représente nini pour la vie avec. Il pas nangai Nzambe et pas nangai c'est ma vie.
Amen. C'est ma vie. Pourquoi? Parce que ngai vie na ngai ezaki vie à danger. Batutu bande ko benga ngai koranger. Koranger pourquoi? Parce que na bande ko li na linga na mabomo inanga te na obaki ngana ko kufana ngalobi parce que nzamba linga ngate pourquoi na zaboye baninga na kome ko envier baninga nanga natali ba famille babotami nango natali nde bazalaki natali nde ngana bande na ndo tambola liboso boyende na tambola lilote ngana ndo tambola na difficulté ya makasi bato bamona ba clip na nga liboso l'Europe de l'obasanga ba opération na koma tout droit et donc na bande ko sepia na vie na ngai te ce qu'on a envie wana na mona vie na nga valeur te mais mukolo na yambaki Yesu nde na eko comprendre que nazaka utile na lobi bomo inanga o eza Yesu eza Yesu amen nde yango moni nga na vie na ngai Nzambe azo représenter c'est ma vie donc na libanda Yesu donné na abu nazana idée te mukomona tika Yesu ata souffrance ata bampia na idée te mukomona tika Yesu pour ça lelo mususu donc na comme propriété privée na ye amen siko troisième eza projet projet eloko ngana za na mona fitier ezana makambo tuteki soki ya évangélisation ou bien parce que je suis évangéliste. Ma vie c'est l'évangélisation. Soki na kei na koyemba na pesa ba sur projet koyemba te parce que naza déjà chanteur nzembo eza kati na ngai ekobima kaka mais projet ngai oyo koma ko esala ngai na fardeau ezaki Nzambe apambola ngai nalingi kosuka na évangile oyo kaka te ke bato musu bazo nyokwama ba oyo opesa nga offrande nga na pambolami non na ningo suka na évangile abongo te posa na ngezali na koma pe donateur amen na koma donateur nazo soutenir pe ba église nazo soutenir ba handicapé o ba souffrir na Congo amen donc c'est ça amen. Ah, vraiment, Zamba Pambola, pasteur, on répond de lui vraiment bien. Amen. On est béni. Peut-être pour la troisième, quatrième et dernière question. Ce que vous permettre là. Oui, bien sûr. Voilà. Merci, mon pasteur. Nana posé cette question. Biso toza na Congo, bien que tu déplacé qui m'ont muké, si que tu zone na mboka. Libanda ya mboka pe to moni makambo on est dans le basiko aux introduction nanga par rapport à la quatrième question. Libanda ya mboka pe to moni makambo par rapport à l'église corps de Christ. Tout ça dans l'église parce que émission d'habitude toujours j'ai réfléchi. Donc to vivre makambo to vivre dans l'évangile. Les gens comme si to vivre l'évangile. Lorsqu'on était encore des païens, tu vivras qui fait ma campo de monité. Il y a d'autres choses autres dans le bangote, surtout si tu as ma cambi dans l'église, dans le bangote, mais ils ont ma cambo oyo peut-être na mokili na monaki moté mamalamu to makambo ya malamu par rapport à l'église corps de Christ. Na carte de l'église na biso, parce que l'église universelle na loba, l'église na biso de Sambelaka. Donc, pour nayo, l'église ya Congo, lelo ezawapi. Si on a sur l'église ya Congo, il y a années 70, il y a années 80. Dans l'église ya Congo, il y a année 2024 au Tozali. Si on a sur pasteur, il y a 70, 80. Papa na biso tel que Bamousia et Dinabala, papa na biso le Jacques Vernon, papa na biso, en fait, papa na biso au Azana biso Tsilelo, papa qui est l'année. Et ainsi de suite. Ceux qui ont poussé le mouké au monde à Bassel Lanzam, mais l'élo, Makampo, Tozomona, n'a pas gêné à l'élo, puis n'a pas papa, Moussous, auto considéré que le colaba, pas moderne, abisso pour l'évangile de Christ. L'élo, Oyo, na Oyo, Nangai, Tozomona, l'élo, Oyo. Au côté qu'on placer église, il y a Congo, place Nini. Et puis, conseil Nini, au côté ça. Jeune pasteur au bazuya lelo par rapport à l'évangile n'exal lelo
Congo, ou soit dans les serviteurs congolais, même en Europe, même dans les pays surtout, par rapport à 20 autres hommes dans l'église du Congo. Ceux qui comprennent les questions, d'abord pour côté des sous makasi pour faire comprendre les questions. Na comprendre des questions, merci pasteur. Na comprendre des questions. Merci. Premièrement pour na koluba, utala papa ezali kamokocha mai na côté évangile lelo ya na Congo nsoto kei na 100% vrai ezana ba 20%. Parce que évangile oyo yebaka patanga na bongola motema na opesa examen tanga na bongola motema na bongola motema pona kota lola na bongola motema teke pona be na bikisama comment le problème est kamba biso ezo so problème ni problème na biso ezali ezana batu mususu na ba nemo bande ko bongola motema pona akende lola mais ce temps souffrance na Congo makasi batu mususu bakoma ko bongola motema pote nzamba pesa ye lobi akolia nini do batu mususu bakoke l'église pona abondela nzambe lobi na kolia nini nzambe pesa ngambongo kofuta ndako do ambition ya kokende l'église ya nzambe eza lisusu ndenge ezalaka kala te okotala obengisi pasteur moko nazalaki na église abengisi pasteur moko oyo azalaki na époque ya kala ate ya l'église nanga ezali na pasteur mo avandaki azoyoka abi non évangile ya lelo ebebi parce que évangile oyo ya kala bato bande kote ya mingi évangile ezolakisambaki mutu tala boye lelo tokomi tozopesa révélation mais bato baolandela révélation wana kutu te mpona bato nano baza nano na fermité affermissement na baéglise elongwa affermissement na baéglise omoni na bagrande église affermissement elongwa ekoma toujours spectacle jambolai ndamba kosala boye mpona koloba ok mpona ngai nakoki koloba te évangile ya lelo bapapa kelani bandeko eza esu ndenge ezalaki biso bajeune serviteur oyo bazoya non na moto ya bango eza ne vous conformez pas au siècle présent babi na biso to se conformer pas na siècle présent ke ntango ozomona baninga bazosala boye mpona bakende boye mpona kisi ekoti na évangile ntango nazoloba ke ne vous conformez pas au siècle présent ningi olobaki koanvie moninga te parce que ntango omona moninga wana azosala boye oyebi eloko moninga wana eloko ememeli ye ntango mosu mpe nzambe moto atomboli ye me ntango mosu atombami na nzela ya nzambe te donc c'est ça. Ok. Oui, il y a une question comme il y a des sous-sous. N'habitez ceux qui deuxième partie vous allez on a posé question ce qui est recoquis. Modératrice c'est ça. Vraiment. Est-ce que ma réponse n'a pas si vous a soulagé? Non, on a soulagé. On a soulagé. Si on a soulagé, l'homme de Dieu. Non, je suis soulagé. Au moins, pembe, zara pembe. Au moins, tu zara muindu. Au moins, ce qui est question, ce qui répond, c'est ça vrai, c'est ça vrai. Attends, mais bien, schéma moulay, tout dans la classe, on remet ma schéma moulay, ou ça dit schéma poussé, mais ceux qui vont obtenir la même réponse, ils sont satisfaits. Donc, Bosi m'a dit si 10 non balé. Donc, Makambo Zoloba, Eza, Otobagana, Lingala, IOP Amen. Donc, Eza Bongo. Eza la phénomène Moko, autre que question T. Autre que ça, constant où la sali, Eza va constant mi balé. Parce qu'on a dit au Kabola expérience, on a yo. En fait, yo au Kabola biso expérience na yo, ya bon zambe na yo. On a remarqué,
a remarqué, n'a pas dit en Angola, à tel moment, pays sous mais trop n'a pas en Angola, plus de 14 ans, 13 ans. N'a qui ça, n'a qu'un Brazzaville, moi, pays qui tout tamboli par la grâce de Dieu. Mais là, on a écouté au Congo, surtout pour les prédicateurs. Et ça question, je ne sais pas si c'est une question, mais au Sungabiso, on a idée d'anga. Ce que j'ai trouvé au pasteur, les pasteurs ne prêchent pas la vie, mais ils prêchent leur connaissance. Au moins, quand on a une église, on a une église, on a un esprit, à tous les fidèles, on a un bataille. Au côté, on a 10 personnes, mais aux hommes, on a 2 personnes, mais on a combattu. Tous les 8 là, ils comprennent ma bataille. Après, ils comprennent que, surtout dans les jeunes pasteurs, ils ont la théologie, ça m'a bêté. Mais c'est une école de l'histoire, il y a Bible en fait. Mais Bible, c'est la parole, Bible, c'est la vie, Bible, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est incarnat dans la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on prêche la Bible, lorsqu'on prêche plutôt l'évangile de Christ, on ne prêche pas la Bible, mais on prêche la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La vie est dans la Bible. Mais ce que moi j'ai constaté, ça dans un bébé, surtout dans Kinshasa, depuis l'année 6 mois, il y a beaucoup plus leur connaissance, leur savoir. Je m'excuse, Pasteur Chérubin. Pasteur Chérubin, par rapport à... Bonsoir d'abord. Bonsoir, Père Ikebali. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Je m'excuse, Président Kata MP, parce que mon azui tampé à Koyoka Mingi par rapport à la question où tu Koloba Awa n'a profité n'a posé question. N'a posé question. Père Limbi Sangai. Limbi Sangai. Comment nous avons posé question, papa n'a eu un peu difficile, hein? Ça a difficile. Merci beaucoup. Maman Jeanne, Mote là, Maman Jeanne. Mote papa. Merci beaucoup. Papa Chérubin, au lobby du Cameroun, très important, il y a beaucoup de serviteurs, Bazoteya, Lilobaya Nzambe. Est-ce qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la Bible ou bien la parole de Jésus? Mais quand un peu expliquer, bisona nous bien place wana. On a évité ça de la comprendre la question de bien. On vient de expliquer la Bible et la parole de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes serviteurs rebelles, la parole de Dieu dans la Bible. Est-ce qu'il y a une différence entre la parole de Dieu, la Bible, au Mekaïpe comme Magnola bien? Parce que papa, il faut se ma question de l'eau. Ok. Voilà, si vous posez mon papa, vous posez ngai, vous posez ngai pensate, mais nazo expliquer pour papa ike al comme la philosophie nanga. En fait, na question où on a posé papa, où yo posé nga, au monde, tout ça dans la parole de Dieu, hein, tout ça dans la parole de Dieu et dans l'évangile. La parole de Dieu, c'est l'ensemble de tout ce qui est sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, mon bimba, là, c'est la parole de Dieu. Mais la Nouvelle Alliance, c'est Christ qui règne. Or, que nous, Bissou, nous en attendons, nous devons présenter Christ qui est l'agneau. Comme il y a un moment Jean-Baptiste, dans a précédé qui Christ, Jésus, alors, là, il y a un bon sens là, pour Oyakoya, le pouvoir, je ne suis même pas digne de la sandale, c'est-à-dire Christ est envoyé à sa biso na nouvelle alliance. Or Christ a la vie. Christ est la parole de Dieu. C'est quoi? La parole de Dieu est allée ensemble. Il y a ancienne alliance. On est à Malobaya Nzambe. L'Éternel a dit. L'Éternel m'a envoyé. Nzambe a dit prophète. Nzambe a
atindi Moïse, l'Éternel. Mais dans la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui prime, c'est lui qui règne. Or, au moins la scène alliance, là-bas c'est Christ a qui dans l'ombre. Mais dans la nouvelle alliance, Christ a sous la main cachée, a comme la main révélée. Tous liés à nous dans son intégralité. Parce que la question que a posé papa Ezaki Zaboé, papa Ike Zaboé, au lieu de présenter Christ, l'évangile de Christ. Or, l'évangile de Christ ils allaient couper sa vie. Bible sabiso malobala nzambe ezosuka kaka na malobate mais aussi na démonstration. Donc tozo pe sa vie na batu. Tozo yate pour te expliquer batu histoire. Yango orebaoki tant Christ ayaki azo chasser ba démon, azo bikisa batu. Batu ba kufa bazo se quoi. Mais dans l'ancienne alliance, et quand un prophète mon côté a bengana démon. Et un prophète mon côté c'est-à-dire abikisa mutu. Donc là nzambe yé mo azo bikisa mutu. Mais dans une nouvelle alliance tant Christ ayé, c'est Christ qui est au centre de tout. C'est-à-dire tant que nous et bon te présenter Christ, c'est lui le véritable agneau. C'est lui le véritable guérisseur. C'est lui le véritable patron. C'est lui le véritable pasteur. C'est lui le véritable docteur. C'est lui, Christ, il est tout en tout. Lorsque nous venons à l'église comme des temps de serviteurs, Israël les alliés, on les alliés, histoire biblique, histoire de Dieu. Mais nous sommes pour te présenter l'agneau. C'est-à-dire te présenter Christ qui prime au centre de l'église. Par exemple, si on a apôtre ma connaissance n'angai. On a trouvé sous apôtre la connaissance plus qu'engai, la connaissance peut-être il y a théologie plus qu'engai. Au moins tout ça n'a vu sur le côté. On a la histoire, dans la classe, on a la géographie, on a la histoire surtout. Mais tant que tu connais ce qu'on a la parole de Dieu, la parole de Dieu, on a les caramonto azate. Ce qu'on dit que Christ est vivant. Point barre. Yo pour y Christ est vivant. Biso to pesi vie na bato bazo kwa ko yoka biso. Ce qu'on a posé papa Ikebo. Oyo ngana mona kisasa. Nazo mona muntu azo teya mais on dirait aza comité ya yemoko azo la kisa bato connaissance na yemoko après on a ba retenir le côté. Après on a ba fidèle ba retenir le côté. Et surtout ceux qui ont moni baninga ba serviteur bazawana. Azo linga ate ya po ala kisa que moi j'ai de la connaissance plus que vous. Ok, tu vas dans l'église, pour toi, il y a un bika bola mwanzambe, pour toi qui peut pas connaître si y a bilo ba pasteur té. Montre-moi l'agneau et cela me suffit. Ceux qui n'aient pas l'église, n'aient pour n'ayoka papa iki, pour n'ayoka papa iki ati anga sango malamu ya Yesu Masia. Mais au remarquer sur na mona na mkomsu na l'église, na moni papa iki a un côté ya biso par fidélité, parce que tu es banaka. Excusez, pasteur Chéribin. Excusez, pasteur Chéribin. Merci, papa. Par rapport au Ndengolobeli, par rapport au Ndengolobeli, est-ce que le problème, il y a mon à comprendre, il y a problème, il y a pasteur, ou bien il y a problème, il y a moko fidèle? Parce que aujourd'hui, tous les gens fidèles au Wapi, aye na kati église tantôt na bit pour église eza bien akanga moi selfie na ye tantôt aye na ye pour na plaisanterie à lokamobali to moi si na ye. Est-ce que c'est le problème il y a pasteur ou bien ça problème il y a mondimi pour na moni parti wana ozomeka un peu kosangisa parce que so tangi bible tango Yesu azobeta lisolo ya un homme est sorti pour s'aimer. Bible zol bana e bandeli avec ces Bible zol ba le kambu ya compréhension.
pe na suka ya vexé Bible zo bakali kambo ya compréhension. C'est-à-dire que même mutu oyo aye ko kamateya, il faut asala effort ya ko comprendre même si le pasteur azo dérouté, il faut sala effort ya ko comprendre parce que à tout moment le lobebi maka eza loko la sémence o wapi ya kana bomo ya mutu. Mais ce que mutu a comprendre yango te et kozala pasi pona sémence wana ebota vie. Et encore deuxième chose c'est quoi? Est-ce que le prédicateur ou azotea, est-ce que yemo quoi comprendre? Ce qui est prédicateur ou comprendre matière na yote et comme il a nous vie et pas na yote et comment on repère sa batubiloko bali pesa bango vie. Je ne sais pas. On met un peu comme Manuel Abisso place wana. Est-ce que ça problème? Il y a prédicateur ou bien problème ya mutu oyo azoya koyoka liloba ya nzambe parce que église na biso a liloba tu ba perdre soif ya koyoka liloba nzambe. Ça a besoin de réponse. Voilà, pasteur na été sur donc kozwa na sepeli mingi na moni déjà ndenge apôtre Valmy et puis a expliqué awa na ndenge peut expliquer na moni boza toujours esika moko. Vous avez toujours les six comme on a sens mingi. Côté na yo présenté en mot clair. Et erreur oyoke musala nzambe okosala. Musala nzambe ce kazote ya a présenté te qui au lieu à la supérieur. Parce que eloko wana ozolobana eza ya solo esalemaka. Na omona musala nzambe zo ninga na zo kende banja zo ba makambo ebele. Mais en réalité na ote koloba ngo awa. La révélation sauté à ma mébatoussou va comprendre. Et côté pe apôtre à lobby, c'est très important. Qui banana nzambi. Et si qu'on doit à l'église, Lukaka on comprend de passer à expliquer l'histoire il y a sémence. Donc moi nzambi pe c'est très important, il faut comprendre. Mais côté na biso loko la biso to ba serviteur de Dieu. Tous en a devoir moko ona obaki dikambuya affermissement. Nous avons un devoir moroké. Il faut tout ça là tout. Makambo yo lingote ya batu. Il faut yo moko o comprendre ngo o lata ngo comment nzoto na yo. Tango lino ba ona yo ko comprendre ngo, tango ko présenter pas batu et vous à la vie. Na kenda ki l'église moko. Et ça la ngana soni, ngam na memaki motei. Ake de côté à l'église. Ba yambi pe bien. Makamyo tout bien mais moté ya banda côté ya ake kolobake omoni makamba bana prophète Eli bakufaki bana prophète Eli bakufaki pona ni passer babanga nzambe te et pourtant papa na bango prophète Eli allo aboma ba prophète Abal mais bana na ye ba ekokufa pona nini passer babanga nzambe te. Et ce moté Iwana a médité qu'il le baona bien. Vous avez compris l'homme de Dieu. Donc, même Moukoulwana Tei, abandé au bon de la Batoubakoui, a sali ba sémence, ba sémence. Mais Ngaï n'a passé à l'église totale. A insisté en 4 fois. Ils ont insisté 4 fois que Bana est prophète. Et ce prophète Elias a eu un Bana. Donc, place il y a Élie le sacrificateur, il y a Akekocha prophète Élie. On dit que place apôtre Valmy à l'Obi, c'est très important. Il faut monter à méditer. Azongeli kaka place na yuana ke, li kamyo zo beza solo, mais peut-être basala nzambi wana. Bazo a comprendre na epelité azo interpréter makambo yo amone mutu mo ate ke lobi ke Yesu azaki na ba légion nini boye batu ba ko mais batu ba comprendre de l'autre côté. Il y a peut-être ce que vous comprenez. Donc, c'est tout quand tu l'as eu pour la place, on va passer plus. Place, celui qui que je ne sais pas passer chez lui, il nous a sombre. Apôtre. Parce que tu as un apôtre et tu as un pasteur.
Eza apôtre. Eza pasteur pesa musala mususu. Baza na babaton ndenge moko te. Babaton na bango mibale eza ndenge moko te. Ozo comprendre. Compréhension. Na compréhension mpe ya pasteur. Na interprétation ya pasteur, na interprétation ya apôtre mpe okoza ndenge moko te. Mais tokutana na bango kaka pasteur toloba Jésus Christ est Seigneur. Père, naloba boye. Père, naloba boye. Omoni ndeti lisolo beti ya pasteur wana lobi likambo ya Eli, alobi azalaki na bana ne baba ki nzambe te. Na comprendre quelque chose de nini. Pour le moment, je ne sais pas si ils sont dans la RDC, si ils sont dans le monde entier, il y a tant de pasteurs batanga sous Bible. Le problème n'est que il y a tant de pasteurs, bazora sous tant penza, il y a Bible. Et dans ça, la remarque mokoboy, ce qui montoisa na ebandeli, na komi na place oiseau lokati, akobanda ko méditer, akoluka nzambe. Mais kaka lorsque nzamba ko komisa ye kaka na moi titre mo songolo pakala, ba effort abanda ko sa liboso, au salango souté comme si déjà akomi. Eza maladie oyo ebeti penza bato ebele. Majorité à ba pasteur onga na yebi omona ye azwa temps a passé tantôt toute la journée à méditation azotanga ba histoire et comment passe et comment que dans ça la mode de défense c'est bon surtout les kambotali prophétie on non faut ne pas ça moi les sakoli nyoso wana zolura mbongo pour les sabana question nanga papa yiki zala ki boy question nanga eza boy question nanga eza que est-ce que nakati pardon bandeko boza assez tout tapoter bandeko to alikolo to ti ko tapoter to ti ko partager et benda la live qui ti sa live na se bato ba ko aider biso na tapotage bandeko baza na se bango ba aider biso na tapotage na partage s'il vous plaît merci papa loba papa iki ngai question ngeza boy parce que nazongi na na likambo bandelo ko ba kama papa Kelani de batia kibiso. Qu'est-ce que nous devons faire on a tozongisa le message oyo ba papa Kelani bazalaka nango po ya sotilo na 2024 parce que ba message zo le kamikolo c'est tellement terrible. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça question la ngai. Ah bon, le problème est ça siko nini biso na kosenga oyebi ke pour na to bombate mabe est dominé vrai. La majorité ya faux est dominée dans les réseaux sociaux. Au moins na so yo lobi ko to likambo ke ezaka bongo te ba oki ko douter même ban demander ya faux. Et souci na biso ezali, il faut que tu toujours na mabondeli pe côté ya génération. Surtout pe côté ya génération parce que lobby ezali pas ba jeune. Et évangile ya lelo na niveau ekomi nango mutazo linga ayiba ba adresse ayiba makambo nini ba juif ba salaka ayiba nini kuna yoka sko place makambo bebi yango wana. Biso toi on a besoin Yesu alobaki venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos. Abaluka qui prend biso pourquoi? Parce que Israël tangue bois qui sié ne aya qui peut passer sur peuple nous ont accès à repos. Pendant le bana mutu moko est-ce que oyebi que vie à serviteur de Dieu ça déjà prédication. Vie à un serviteur de Dieu au moninga ngani na zabo magena méditer la Bible, n'attendre la Bible, mais vie n'a pas déjà sa prédication. Amen. Donc il y a des simba, ba histoire mususu, ok ne kozo ba venir mususu, ba histoire muko ba juif, ya ba romain, ya ba ni ok ne musike loko yebela ngo sensibilité pour tanga ina classe, mais ok yo moko oza l'expérience apôtre Paul Alubi. Oh, na sauté à bino. Est-ce que vous avez que ma cambobile tout ça dans la Bible? Et ça expérience y apôtre Paul? Si. C'est pour ça par ici que nous sommes parlé de la part de Dieu. Nengeyo zawana.
aussi longtemps autour de ça na moya mon centre nzamba ko ki ko pousser yo na tant ko militer bible et ko lobi makambo mususu oyo ki ko bema batu na vie de sa réponse dans un mot apôtre na ebite so za soulager apôtre Valmy. Ok, merci beaucoup père na comprendre mais le mot na ina ba sous père ike ezanini donc on peut condamner les jeunes, bien sûr, génération où ils ont pensé à ma casse. Mais il y a encore un problème et pas ma parent n'abisso, et pas ma papa n'abisso au qui est bossou. Le problème c'est quoi? Ma papa n'abisso ba hérita qui onction pas ba edi na bala, ba hérité parce que tout cela le papa yango tout le monde ba mutombo, tout le monde ba sonika futa. Tout le monde papa bangwana to kotanga bangwana de papa auto ba hérita qui onction mais sikoyo tour na bango ba hérité grâce ba hérité message sikoyo bango ba pesi bisonine parce que mwana akoki ko produit kaka oyo papa alakisi oui le problème tous bozo condamner bana lelo est-ce que le problème ezali bana bango moko to ezali ba papa bango nde bapesi bana mabe soki papa bimaki na rébellion opesa bana nini akomisa bana pe kaka ba rebelle soki papa bimaka na ndako ya papa na bango na impolitesse maintenant boti bana ana besoin bana babanga ye est-ce que bana ko banga ye parce que on donne des enfants de qualité pour celui qui était un enfant de qualité au lieu de condamner les enfants est-ce que problème est ya ba papa to problème est ya bana balobe bana yo papa ike. Merci apôtre en tout cas et loko o touché Isaiah Solo. On peut se exemple le coup la ngai. Là il naza boye, tant on le bat toujours que vient habitué fait sa prédication. Nga naza koko ya sonika futa donc pasteur nga challenger azaki mona ya passer sonika futa. Donc nga nazali koko nae. Pona kolobani na ina ebisa yo ezana moment moko basali na nzambe surtout mona wana. Oya bikolo tutangi ba kombote tutangi te. On a tout gardé tout un bakou de baccès dans nzambe belé wana o bazwa ba manteau o quitter là bango uté papa dit na ba le quitter ba soko landi bazana moment moko o pe bazaki bien siko na moment o bango bazaki bien tangu semence wana ba passer na biso o ba bima ki pe ba yaki na bula na mie wana pona ko ba kende bango ba bota kaka ba faux fruité. Quand on dit que le baguette na semence que muta bois qui mouma nanzela ba vrai fruit pe baza ya moni na ba vrai fruit wana o ba bota wana bazali pe quelque part parmi la bango bilo pe boza parmi la bango biso pe toza parmi la bango ba misusu pe baza yango bible lobi ki nzamba lobi na prophète Élie tanga lobi on a tika nga moko le seul prophète aebisi non ba misusu bazali ona ba gumba melité. Bon à Kolobaki, et l'okoyo les habitants de cette génération aussi qui baby, les alliés à cause y a l'icolo et qui dit génération de BBC évangile. Mais parmi Yakobe Bawani, Anakoye Bisayoki, Yakobe Bayalelo, les alliés sont plus pire. On est quand même beau et baka. Et comme ils sont plus pire. Mais parmi les jeunes, ils appellent les jeunes, il y a solo. Bazana kati bajeno ba otambo na kubanga nzambe baza bajeno ba otambo na musique deka tulo ba na musique ya nzambe bitu na musique ya nzambe na musique ya nzambe pe ba to ba otambo na kubanga nzambe baza ba musicien po ba otambo na bosolo baza mais ya kubeba eza mingi. Merci vraiment apôtre. Merci beaucoup père. Merci beaucoup. Excusez-moi si ça, merci beaucoup. Nana Lobabo, Nana dit papa Ike très bien. Je comprends que l'église est offert face, il y a des races. C'est-à-dire qu'il y a des faux et il y a aussi des vrais. Sikoyo verset moko yelingai oyo Yesu azopesa lisese alobi papa moko asali bilanga na ye na butu une autre personne a écouté semence ya mabe na moi tango bakolo bilanga baye bandi ko discuter na ba serviteur balingi bakata semence yesu ayisi bango te bokata semence te sinon okobebisa na ba vrai ya malamu na ya mabe to koyeba te to zela ko sa nini
ekola naye comprendre leson moko wana c'est que to intéressé sur na ba faute to travailler mingi na bato baza ba vrai ye moko nzambe na akosoccuper na ba faux s'occuper na ba parce que église déjà ça ya kobeba to lobela bango pe lisusu te. Voilà. Là, normalement, nakoluba, c'est très important que tout le bila bangote. Ok. Et ça qu'on a besoin de tout le bila bangote parce que Bible le dit que baba on a mis ça na bango. Vous comprenez? La mis ça na bango to yeba. Ba passer ba ça na ba question te. Bana se boza ba question te muto aza na question autour na papa ike ou mati to pesi ma le papa passer à Chérubin. Merci apôtre, vraiment que Dieu vous bénisse et puis apôtre notre évangéliste Valmy épée. Ok. N'a répondre moké na sujet autotique au leka nanga juste na lo baboé que to présenter l'église to présenter l'agneau omoni to bon baba connaissance na biso mais to présenter l'agneau to bon baba bien na biso to bon baba savant na biso to présenter l'agneau. Donc l'agneau est important. L'agneau c'est Jésus-Christ. Nous devons prêcher Jésus-Christ. Omoni papa na biso qui au monde même si le monde a papa na papa na biso to koko na biso moko papa na biso ngaba awa papa na biso tambulukoki on baptême na ezaka vient une voix Jésus-Christ est Seigneur. C'est simple. Ozomona metango ya abi Jésus-Christ est Seigneur pour ta vie. Jésus-Christ va te sauver aujourd'hui. Christ va te sauver. Christ a sauvé. En fait, remettons Christ au centre de l'église. Si Christ au centre de l'église, ça dit que na premier amour. Parents na biso babandaka nango réveil. Ozomona. Christ Yesu aki na centre ya makambo surtout. C'était pas d'abord de l'argent, c'était pas des miracles, c'était pas des prophéties, mais c'était la crainte plutôt de Dieu. Lorsque Christ est au centre de toutes choses, miracle royal en haut les dessus. Quand Bible dit cherchez premièrement les royaumes des cieux et le reste vous sera donné par dessus. Donc yango na pour na oya di bosso na moni okola papa iki abimi hein. Ah d'accord. To yami balé que na lo ba toujours eloko moko papa ike soko bimi na famille oyo za ba parents baza ba pauvre eza problème ba parents na yo. Mais pour yo comme riche et comme ce problème na yo na zongi ce qu'on a témoignage il y a même il y a papa ike au na famille oyo eza na mbongo te na habité son avec une famille famille pauvre ou comment je ne sais pas tout la famille na mbongo te mais lelo oyo Congo mobima na poto ba yebi un certain homme de Dieu au nom de Ike Bali. Amen. C'est-à-dire au na famille pauvre c'était les problèmes de tes parents mais pour comme na mbongo po yebana et comme ce que le problème na yo moko. Amen. Si nos parents si nos pères baby saki na nzambe ils ont détruit l'alliance avec Dieu. Alléluia. Mais ils doivent dépendre de l'alliance na bangote. Ils doivent dépendre de l'alliance au tout ça na Christ sur la croix. Donc qui pour bongi ça peut corriger ba erreur au ba parents na biso ba sali. Amen. Donc au lien minungaité parce que nos parents ont détruit l'alliance avec Dieu et biso peut tout emboîter les pas. Non. Ceux qui ba parents na biso ba baby ça et nous sommes conscients que ba vie na biso ba baby ça alliance na nzambe mais biso to ko bandela sous la gloire du deuxième temple to que to sali fondement un autre fondement avec apôtre
Badi, avec évangéliste Bali, avec maman Jeanne, avec prophétesse Déborah, avec pasteur Chéribin, Toriko Sala Makambo Yassika pour sauvegarder justement l'église de Dieu. Amen. Pour garder l'église de Dieu, ils ont dépendé de la biso autosa. Alors, le qu'on a comprendre, c'est que biso est comme ce problème de la biso. Ceux qui comprennent l'été, ceux qui comprennent l'été, nous avons parce qu'on a une ignorance. Mais le qu'on a comprendre, nous pouvons résoudre bien ces problèmes-là. Ce n'est pas grave. Pourquoi je dis que ce n'est pas grave? Parce que Christ est vivant.